Kolinga neza likambo te. Très bien. Kuna olinga mutu. Obala mutu to oyeba ye. Bala te mutu oyeba te okutani kana nzela mama o mami ki mariage te. Oyeba ye. Wana na ye. Ozo vivre na bino ozo yeba ozo talo yeba mama no yeba tata no yeba sikani na autaka. Toke bamboka nso ke. Ils ont dérangé papa te. Non. Ayeba nganga me baki. Ke na poseli 1 mois. Na zonga na kuti na bana. Yana vagina ke. Non, il y a peut-être continuer na biso. C'est compliqué pour tout tête encore. C'est compliqué peut-être jamais. C'est compliqué te lo mo pa mabele. Kata ebi ke bazo sam sana mettre pas. Très bien. Mettre pas za kaya nanga no ko do na no bengi no ko Jacques. OK. Parce que rapina ne na mona kete ça nga passe. Très bien. Les pas ko faire kuna na ko passe. Na ba mbale bien émission fallait qu'il ko faire awa. Ata chemise mo ya pembe. Ata sous-vêtement, ata chaussette ya pembe na sombela ye. Donc ça nga passe. Ce qui n'a pas lelo na za. Mettre pas. Donc na passe ni na zanga ye. Ba nga za camarade mangwa. OK. Na iba na nzila mangwa. OK. Avant ni nga yebanga. Très bien. Banga banomona watu vana ni tamula yeva kwa mosambani. Ugai banga. So tuni batu nyoso baibakata ba vi mumeri pe asonomo batsakala batu tu ba komano moto ba kufa ba mongita baba. Bango so tuni bango. Ba yebsoki. Ba yebija. Tena kutana ni kuna ba ayeba kanga va alinganga. Ni complication mo kata mkezati. Le quoi ayeba ya mwisala ki asipo. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Dieu existe le paradis aussi. Nous sommes très heureux de savoir que Boza vraiment est belé devant le poste télévisé en Abino. Bozolanda, le cardinal de la presse sur BioNews Télévision, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, réseau dépendre vraiment na RO Bozi occasion ya kokutana biso. Déjà, je dis un grand merci à Daniel Ebika, le promoteur de BioNews Télévision, et aussi à FBT Missalande, l'agence plus sûre et à transport. Donc, vous avez besoin de faire transaction Abino, to conteneur Abino, pensez à FBT Missalande. Voilà, ça commence déjà aujourd'hui, ça tourne sur BioNews Télévision avec la nouvelle rubrique Makasi ya Kibomwasi. Makasi ya Kibomwasi, cette émission va parler totalement de femmes. Comment est-ce que la femme peut faire, comment est-ce que la femme peut évoluer pour être très utile dans la société, surtout dans la société congolaise. Si je partage alors le même langage avec mon réalisateur. Aujourd'hui, mon réalisateur, c'est Yada. Donc, je vais devoir recevoir mon invité d'aujourd'hui. C'est vraiment parmi les grandes artistes de notre très cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Il s'agit bel et bien de Mama Loso, voulais-je dire, qui a beaucoup fait dans le théâtre congolais. Alors, mon réalisateur, Panza Plateau, pour recevoir maman, ensemble avec elle, nous allons partager aujourd'hui, Mama Loso. Bonjour. Bonjour. Toye kokuta na ndako to beta masolo ya Kibomwasi. Santé déjà madame maman. Alors tant que solo ba déjà Kibomwasi, est-ce que Mama Loso peut expliquer biso vraiment étant maman oyo aza vraiment une expérience mingi surtout ya Kibomwasi. Muto ba bengi mwasi réellement azanani. En tout cas ma maman bazaki utile dans la société. Très bien. Dieu te comment utile. O nyoso o ba papa ko kusala, maman ba ko kusala on pas ko botsa mwasi. De ba maman ba ko kusala nyoso. Na ba bureau to zali, après déjà basi bazali. Très bien. Et si le to na ministre la personne qui tire la critique des arts. Oui. Tout un ministre na biso. Très bien. Aza mwasi ti. Très bien. Nyoso to na. Premier ministre même mwasi. Oui, on a le but. Aza mwasi. Très bien. On a nini kalande ezaki ba maman bazaki na bango inutile mais lelo yo o papa zo sala maman o sala. Mais à part ko sala on a pe nanda ko to bosa na te maman o sala. Zate po to sala na ba bureau, bosa maman o sala nanda ko.
tobosana ndenge nini tokokozala na ndako, ndenge tokokolamba, ndenge tokosukola bilamba bapapa, ndenge nini tokotanda mbetu, ndenge nini tokosala nyonso oyo ekozalaka esoutenir bana, esoutenir mpe baningo baza pembeni. Mama Loso, bino boza ba maman bozalaki bo vivre na temps ya Léo soto kolo ba mo boye fidèle ami internaute. Est-ce que koko expliquer biso ezalaki ndenge ni bande ko sala bino comment pendant que mobala azaki na place surtout na gouvernement mobala bande ko zo les devant bino bo bande ko zo chance wana te. Comment est-ce que bino bato bo vivre ba situation na pour lelo eza ya ngote bo bande ko gérer yango comment? Bande ko gérer yango mingi mwana il faut azala na sous commandement ya ba parents na ye ayoka o mama ni na papa ni bazoloba mingi za ka ba mama papa pe bekena ba musala papa pa kote ya mwana ye très bien mais mingi mwana mwasi azalaka na mama na ye amona nde mama zolamba nde mama zosuka bilamba nde mama pangusaka ndako nde mama tanda mbetu nde mama la mwana tongo sukula nini nini mama bo mwasi à part mwasi naza bo fo aluka kotia sani na mutu mwasi aluka kotia sani na mutu fo koteka OK koluka kozala na commerce soit so kozala mosala très bien et puis mwasi mpe fo aluka kotanga nyonso ekontaka ekokozala mpe otangi na yo lem tozwi chance ya mosala te oza mayele ya commerce osala ngo ozala bien très bien po eza te so bozofutela neti boza butu oza na kati ya ndako butu oza na papa eza te kaka papa ye kaka ne po bible ndolobi yango okeye mobali fo afuta ndako asala makambo nyonso ekezaka mpe na batanga mosusu papa aza na mbongo te abundi mpe aza na mbongo te alors yo mama oza na mbongo tika te bana bakela na bandako bandeko baproblème ezalaka ebele très bien mwasi azoteka aoluka nini kosoutenir mobali na ye afuta ndako soki mpe azangi mbongo ya biloko akoluka alamba mpo bana na bazaka bana mobali te baza bana akoluka mpe alamba mpo bana balia même na baklasse soki papa azokoka te azosala te dimoi kasala nko très bien mais so asali nko te aza nango te do mama aza na droit ya kosoutenir 50%. Donc papa nde azala 100%. Mais maman akoko soutenir au cas où papa aza nango te lobaki asala nko mais soki asali nko te azangi do mama aza obligé ya soutenir bana na ye. Nakutana une fois Maman Loso na madame moko aza na ba âge na bino te bien sûr bien entendu aza une jeune dame aloba na ngelo moko touchanga Maman Loso alobi ye na ndako ataku tuso ndenya ko bimisa 50 francs na yete pour que atia et contribuer na avancement ndako parce que ça rôle na été moi si ya bongo Maman Loso o qualifier ndenge nini wana ezaki égoïste bon ezaka obligé te moi c'est ça lango mais tout ça on se soutenir na sens ni expliquer bien soki papa azangi lobaki asala nko très bien mais na obligation mobali ndem to kofuta ndako mobali to kobimisa mbongo na opesa ya kolia mais soki azangi na bibie soki azangi amiko kite yo kotika bana no balala nzala bo papa azana ngoto yo zana mbongo na ndako ozana mbongo na poche otiki bana balala nzala ozana mama malamu so bana balali nzala bamali kosenga banda to bakomba shege yo kasi bafunga papa bafunga pena yoti très bien et papa na biso mama na biso banda ko sala mama na biso bazaki na mbongo mama na biso ba ko teka mais lokola papa asoutenaki biso te po mama na biso alandeka selo bible ne lobaki yango na pe mama na biso asunga biso te po papa na biso apesa biso te siko so bana bakomi libi na balabala so bana mabandi kolala nzala babandi kosenga senga na balabala est-ce que eza malamu ka papa ndo kwa soni maman kwa soni te maman peut faire quoi soni bien sûr maman peut faire quoi soni et c'était de ça ngo que obligé de parce que so talanda ko muto kufuta mobali mutala tsaka mwasi mobali muto alesaka mwasi mara munyoso za kobala mobali muto abalaka mwasi na kobala nde mwasi azala droite ya bimisa mbongo na ye abakisa po abala apesa o mobali azala mbongo ndamu ngame na bakisa mbongo te mais ba phénomène hein l'autre so vivre Maman Loso eza péché eza péché oui ah on peut expliquer biso onde nini eza bisumu na sens nini mais on a besoin ko sunga nati te ko sunga na to ko sandeni mobala bali yo apesi babilo nyonso neti akozanga neti tona mo sala eza te moko pe nazaki na sala fete mbona mona ezokoka te eza moke très bien zomona wana nakoko soutenir mobali nanga mpo honneur nanga nakokozwa mpe nga naza na ndambo te papa nga mpe namoni na ndambo tobakisa mpo na biloko na ndambo oyo toluka totia mpo na sale po ezala mpe mpo na nga kaka mpo na yo te ozomona bo mariage eza
eza nini ya bato mibale. Très bien. Ozomona ata mobali moto honorara mwasi esengo ezala na kati ya sale ezalaka ya mwasi na mobali. Très bien. Bino mibale bosepela malgré tout mobali moto ahonore mwasi mais bino mibale bozala na esengo na kati ya sale mpo mobali akotaka na ndenge na ye bato mpe bakoyambe bakobetela ye maboko. mwasi mpe ntango akota bakobetela ye maboko donc eza esengo ya bino mibale fo bopartage yango na moma wana mais ya mbongo ya libala ya dot mwasi akokopesa mobali te. Et ce qui lui a révélé, maman, lorsque moi, la moi, je conseil et pas maman, lorsque non, maman, vous voyez, mon bal nazanaye, fiancé et oumeli, n'a pas possibilité, mais il y a pas possibilité. Est-ce que n'a pas sungaete? Conseil non peut c'est un monté. To sunga nzambiti. Eza biblique. Eza makominga na ko changer nzamba komate. Na ko changer nzamba komate na bagité, yo moi sone comme siko mobali, moi si mdoba la mobali. Moi si mdoba la mobali. Na éviter à son verset ni baluba que moi je pas la mobali là. On déjà. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Après. Il y a monsieur de Zalagana qui femme donnera à son homme mon bois bala ye pour honorer et Zalaga. Banda yo zala moi mkende de basage yo kalika mo. Namti. Alors, puisque tu vis vraiment comme bon et belé, les lots surtout na Kinshasa, surtout na ba femme ou bazan na poto, bazo bala ba jeune ou bazan na kin, tout ça, ceux qui maman lo se droit aux caméras pour payer sa conseil, na bango basi, na mibali, conseil ni aux alandenge. Neti conseil ya. Na bato bazan na makanisi ya rosala makamdeti ya boué. Et ça bien te. On se moque pas de Dieu. Eza makomi comment ma biso to botemi to kuchango mobali mutu abalaka mwasi mpona kohonorer ye po ayeba valeur ya eloko ya zwi ezaka bongo po ngai aboti bana na nga natangisi bango na bunde na pasi nete bambongo bateatre ya pasi papa mpe azotya me nga mpe nazotya mbongo ya pasi ya minyoko po eza na pasi mosusu baza bango na mibali te azobundaka na mbongo mosala na ye abundi wana tititititi ale mwana ne atangisi mwana sisi mwana azwi mbongo azwi mosala akebala mwasi yo olinga ona ndeko no akebala mobali osepela na Déjà, je salue Gianni Moutendo et puis Gloria Moutendo, les deux sœurs jumelles Nzambe Pesanga dans ces pères moté maman. Même pas une fois. C'est pas moté pour m'appeler la bibi baba la mwana nga. Obi tango za na ba fête net na ba mariage boye. Ba telemiso ke papa kingandi mama kingandi atelema po baba li mwana ba hotel so neza. Ça va bien moko boye. On a déjà pour ta super. On a joué moi et papa moi qui tambala moko ndé na tina mutu boye. Ça va bien ma gaz. Nous aura pena ba charge de pour pena sentiment moko mo ki oui na bota. Mwana nga ziko mbongo na ye o ya sali ya pasi. Ake lubala mobali. Siko mama ya mobali mto sepela. Kwa bien pe bokumela kubaluka te. Ndiye psanga siko. C'est qui tout hein. Moi il faut quand teme za bosali 15 bosali 16 bosali 20 ans sambela nzambe. Nzamba tika te ba o ba ye pane jamais atika mo bazala confondu. Très bien. Asa ila bango kaka. Ata sali yote lobby ako sala. Mama bala bongo ezali so bo taleli bena nzambe bo yebisi bena nzambe ke nzambe. Ba paye kuto bazo bala. Très bien. 2 ans, mamsu kuto 1 mois, mamsu kuto 2 mois, sali mariage pe nyonso bazo ya sala. Et bongo ngam to hotel nzambe. Jamais na yoka te mwana mwa osengeli pa pesa libanga. Alors mwana moko te osenga nzambe mbisi apesa nyoka non. Non to baka toza mi tout toza mi kila te seke to ba nzamba solo. Très bien. Donc nzambe jamais akosa parce que ça mwana moko. Akosa te. Voilà, fidèles amis internautes de Bionews Télévision, nous poursuivons petit à petit avec cette émission. Nous rappelons que nous avons reçu sur ces plateaux de Makassa Kibomwasi avec le cardinal de la presse, Maman Loso, une de grandes actrices à notre pays, la République démocratique du Congo. Avec elle, on partage sur ces plateaux son expérience étant femme. Surtout, on va maintenant parler na domaine Yalibala. Donc, tu as vraiment mis Yalibala. L'expérience, comment est-ce que Bango va vivre Nathan Akileo, Nabiso Otozo Vivango, Nathan Yakilelo. Déjà, je dis merci na Flat Hotel Racine Lodge avec son promoteur Jérémy Tsota, où a fêté le anniversaire nae. Joyeux anniversaire, mon grand. Je sais qu'il n'a pas quoi aller l'autre pour Panzana Pena na ba champagne. Maman Loso, Tobeta Masolo ya Libala.
ya kileo na ya kilelo. Aujourd'hui, ceux qui toki na ba état civil, toza ko enregistrer beaucoup de cas ya divorce. Oyo ba jeune lelo bazo koka comme se maintenir te na kati ya libala. Nous voulons partager l'expérience avec vous. Qu'est-ce qui a fait que lelo maman loso azanda kwa libala depuis ti lelo akabo na ngote mais ba jeune mingi lelo divorce comme on dirait hein et le roman boto comme mesana nango ezala te mais to komi vraiment comme mesana nango et comme nango ndelo roman bo normal et le ronesa la ke bino bo umela ki mingi na mabala et puis lelo biso ba jeune so to kolo bango bongo to koka ko umela te na mabala pour meza bo supportate biso to vandi ngana vandi tamula ina mbana na za itili to umeli banda ba 1900 ba mettre pa itili ndo za kana banda ba 1900 ba mettre pa itili ndo za kana bitumbe zala o bambanda o banini o banko o kokima ndako o nini mabe ezala ebele ezaka bato ne chimikoleka na kutana kina ya Johnny sakala ya Johnny sakala aebia tuninga bozaka na de John na bino zaka quelle assistance quelle bibi bieto sana biso kaka oh na ndima tinga bieto sana biso kaka yo kasi biso mona ba paste to mona pe ba kote to mona pe ba mandate fara bomuni mbanda la ko biso lisolo mo ngana zana na zeme mwana ngamo ko bojani pasa bote jina douleur na zuluka pasi na bengi papa wana se ona zakina ba selte we bimaka sikawana na bengi papa ni bisinga na zoka neti contraction mo zo salanga na o sentir ngo déjà abina na musika na kenda ko hospital na bibo o liboso pe na ngazelanga na koma tiba 21h ai bona vanda na tambula batu ba yeba teke na pasa obuta na tambula mais lule penda na moni bando mata bite lukola na za bota na nini na awa na ngingiri awa na ipa ya docteur Molisho kana ngingi so na sir gambela na proche kenda ka bongolwana na zoke malimi ngabitene ke malimi pona kitsape mwana na zoke pe malimi juste demo etini ngalbi na kota boye pona profiter ka kotambola tina koma ni wana esika na zokota molili peza la ki ko ezala kite ya on a bato beso ba biso na vino molili ezali te mo bondela po molili eza malamu ti très bien na kodo tant na zo saka na viré boye courant epeli pa petit papa wana azima kola tili kola mwasi ngana douleur na zo leka papa ya mwana ba ke bota quelle expérience muni azo leka na sikoto ba mona nga basusumuki aye mosa kitanga abamaki matama kono na likina ngo bale batika ki azuba pala aye ala ninenga kuna ti nezo kandeni ya futi bambongo ti na talika bako azuba biso pe to mona ba passe belé le musu fa ina mbali boboti pe na maternité basombeli lambati ne musu mona na pa to bota mana azape na bilamba pe bi maternité kaka mukolo na pe azui pété ne musu kando so bota na bakimba bagesombelo bilamba bakelu lukelo mo tombola semegino to legino ya mwasi asukuli mbango a repasser yango pour mwana lata lui bu maternité yo ba ka ebele ya bambane ya basemi ko mona le musu semi musu aye mwasi musu banda babala ya bota kate mais semi ko ya ko fingo ko zwa ide to ndire ya kabula kabana akofinga ti omona pe avant ngomsu pe nzamba osaka ngolu te asali ngolu mwasi zizemi aboti aye pe nina kuchi nina nini to vani ka zotela biso to mona ba pasi to souffra don nyo kwa ma ya pasi ngamo ne azo ba peto na souffra na mona ba pasi to na biso ba msu na mona oko vanda pe nzala ubali pasa na mutu ko peke mubala zo sala kuna na mutu ka pe ngaza mutu ka bimpa zo sala ulali penza na za pe na zemi mozo vanda kana libala vana ngaka na tanaka tudo olobiki tulandaka pona mona ki paso kuna mona ki bo yena mona ki bo o vana libala te moi discussion mukeka pa yo bimio kei mubala zo bazana se yo so matili kolo ba réponse ya gigi ko ekokaka te libala mzo sibota te makofe ye pe yinde landene ki ezungi uzana likambo awo bimimba yo kasi biso ne zabonga na zabo biso ba ko eso talikambo na kutana na ngo nazale mzo no hôpital na mwana ka grave mbala kota libala ubenge bi mwasa azo répondre nga yate
Osani, boniko. Luka mwana kuna. Luka mwana soko osana ba traitement soko pa okufa so ndenge ni. Mbali pa yate. Nzija malozo kanga. Na bimo hôpital petit bande nga batie mbongo mo pe kana bamsa dusala gawo na bengi pe bafana na mutu mo atinga pe mbongo na sisi mwana nga traitement d'ailleurs hôpital wala na kote ko wana docteur na molisho aza pe fana nga na no boto fele no mwana pa ozo traitement fele. Très bien. Mais na bakiti so mwana na hôpital wana ezate fo somba. Ayi na ipete. Ti na bimi pende na hôpital 2 jours na ke bo mapande na 3 jours 3e jour mbala ko moluka. Aza wapi babine mwasa ko mwana ko faki mbala mwasa babimi akesa accident de deux personnes hôpital ni ayi ko zonga metu ko kanza tene azongi bonga zongi libela ayi kaka yeba bozala bozonga ke na ye metu so continue ka chemete bana bazaki mikele yo bakoli bakome na université bi passe bon to mona ba double bon to mona lali pena lemso le na mbali bo mbanda bengi libanda azo confirmer pe lemso mwasi ya libanda ko benga abenga limeo na ozwango wapi azona singa miadi azoka na telefone mbali obe sentiment mo so mbali nenge yaka loko abi mbali bazasoka zana mo sa likanga zo mo neti nzoto a Kristo communion o amelate na ndako ali abandi ko bimisa ba sentiment nyoso mo si be uvana kata ndako boye kuza bolai bo mbali mo so na zo benga ozo yuka pa zo benga ata kabe ko mbali ngandie oya te lelo mwana kudu mo abe mususa sabota ne libanda nzoka yo mto yambi telefone ibo yambi yo yuko yamba bano finga yo ba mal poli bazala ko fingo nde baboto na mwana tata na mais le oya pe normal so poli ba nde o charger te point o ta bana nde ba koltoli ko charger te point pour changer petit bana bazokola mo nzoke be bisali bana o pesa o bana te très bien o tel sape muninga zo bunga ti o tel sape o chebe na mabondeli o siko to koma mukolo bona bonde la pona to bonde la ka na na bonde pona bana na bonde epi pona papa na bonde epi pona bande na bonde pona batu nyos mais siko bino bokoma dès ba fi ususu banga ba kopia nga 10 000 na olamba bana ngabali na sale fort bali pona ngate bala nzala pona ninga mopi na luka mosi d'abord libuso mosi faza na bagage moi c'est faza mayele très bien bikamanda kunebi malbanda te ayebisa mo muteke c'est meki oyebite lelo mbali nanga oyebite kuta sombela ngela mbate oyebite kuta sombela nga plante te oyebite pesa nga lipapa te oyebite nena teka kaboya qu'est-ce que yo kanisi mutu wana zo ngamba sepela azwaka makambo yo yebisa kebete mninga msusi très bien mninga msusi bakebete mutu msusi mais so babiba sangisa baxi 10 ya yebiso problème ne ngana yebiso ipa lobi ya lobi yo omona ke problème ngana zana ngoza ya muke pa wana ye eleki munene voilà moni nzama makamso foto dozango eza bato msupe banda botama tia kombi koko azune pe mbali dal bindeke yaka to atako vanda pamba ke to vanda sika moko eza te bazo ngolu wana te ezo nzamba selo ngolu yaka bovanda na tongo pala mkia tikilo mwa 10 000 bato msupe 10 000 mukebu 20 000 mukebu 15 000 mukebu batikelinga c'est la possibilité mo balo jui na ye o yazana ngwa ko yiba te ponga lokana na bali mwasi boye fona saka mikono suna mbongo belena sopila ke soki eza très bien soki eza te toujours continuer. Voilà, fidèles amis téléspectateurs, donc nous partageons très bien l'expérience avec Maman Loso. Vous avez compris, à expliquer comment est-ce que Azaki na mutema makasi wana ya kofanda na libala malgré nyonso ekoke kokoma. J'ai retenu malgré azoki ebota me mobala ebisi eke zelanga na zoya na pasi wana akemoni na mbanda aleki na ye. So ezaki yo dule azeme bon misi makofi okagenge kita wana na oziposo likofi na libongo mwana bima ekotenga voilà donc Maman Loso supportaki beaucoup yeba vraiment ko supporter pour que to diminuer moi to ya divorce wana ezo sala bana ebele lelo baza libanda ba mususu bakomokanga bandoki te kaka ba divorce wana mbanda mususu akosupporter na ye te. Très bien. Ko mwana na ngamonde azaba nebiki nana mwana ngamo na yebi Janinde asa na yebi Kavenda na yebi Belva na yebi Mazi na yebi Anna na yebi Sandrine na yebi bango nyonso mutuna ndenga zaleli. Très bien. Soka moni papa na akoya kosinga papa le pesa nga 2000 penga 3000 kana mama na 3000 aozongela so yesenga 5000 mususu na pa mona mninga osenga yepa iko senga so ba pesa siko kanisi manda mususu aye yo kei poko yo mtotonda kanda
obimi okei mbanda nazotika na bana ngati mambongo bana basenga lemso za papa ala tiki biloko bana bale est-ce que si mbanda asipote maman ça pas na moto kopesi bana pasi bana bakeli banda bamola libanda po mbanda tango ya linga epe akwesa mibeko ne na bana no ya boti ami komona bana na batikala ki bandoki très bien do mona bana batepe mona mke bazo beta efimbu mona mke mususu ba lambi biloko bale bapimile bapakoli ka mafuta mais mona lete mwana musule mso mona ndeza ngana na koko na mama baza mo bulu moko aza monde apona tio skalate piu apikoli na mama mbandalo banini mona sa kinjo wazo baby sa bilo lem sa kaso to mko mona zo za telecommande pa apandi bien les démons de destruction il faut ngana za koko ngam to sipoteti soki mbanda mususu aye kuta mwana ndenge wala banini to sipota makamususu taki to na mokili to kuta na makambo to za na maîtrise bana basi ba jeune fille kulikaka mbate poza na mbongo bele kulikaka mbate foso milo mutuka yo mona mayele no soko telemi beno zo sala to tanga classe na yo luka musabisika no solengi surtout ça luka musabisika no solengi na mayele no za na ngo ozo musala nzamba kosaka te okozwa soko luka talelo zuite atalobi te okozwa musala très bien na nebi pe bato ebele batanga basisa ba classe no na licence bazoteka baza ba commerçant bazali amoki simba te akele nzela oteka azosunga pe bana ne mbali na zana ngote yaza apasali azosunga pe mbali na ye mo pa liara bien mela bien alata bien papa kola to lataka kola tela makambo ebele soko zeli kaka ke eza na obligation mo bali faso mela moi c'est lamba mais si ko kale comme ka mona lesu moi c'est pour ba sombele lamba fuka ka bota mate abota soko aboti sombele lamba eza ki bokomona soko boti basombeli lamba soko boti basombeli lamba te e yango esala ke teloko asombeli lamba te na longwa libala yo poko koteka ti kotika bosombeli lamba na yo osombeli pe ye eza ngo mabe te très bien mais mabe eza ke asalaka yango na nkoki asombaka te apesaka te soki apesaka soki asombaka na moma moko azangi kokosoutenir ye eza mabe te voilà eza mabe te. Très bien, Maman Loso. Non, c'est bientôt sur na domaine na bino ya théâtre. To beta lisolo ya kibo mwasi na théâtre. Na ba papa oyo bazui bino na banda ko mabala. Maman Loso, tant bandi théâtre, ozaki déjà na papa ou bien papa yaki après que yaki après. Alors, comment est-ce qu'azwa tu abali actrice comédienne? Est-ce que azaki na moi ba doute contre Maman Loso to azaki vraiment ouvert? Ikamunyo so ezaka na début, ezaka difficile. Ezaka comportement mutu na mutu ozui na yo mutu bovana na ye bosulula amona oyeba ye mo pa oyeba ebiki ta mutu na solo na ye na mutu na za na ye tandenga za ta ndenga zali mutu amabe to boma mino lebe yeba na ye mo comprendre que te eza musana so zo sa na logique usango en ordre kinga na bima nga boy neti lobi na kina tournage ya Jérémy na tongo na bimi na nga za na système na sa bana ngasi bakoli balamba so pe on baza tenga lamba na ngai nga mo pe na kina wenze ke wena sumi bilo na nga so le msu papa pesi nga mo ko tenga mo pe bi mwana wa linga eloko te na baksi mo kombe na nga bilo ko vimba bana bali batuna so ba pesi bele na lambi na nga so ba pesi bele te ko nga na monike ala ko ke so mambisi mbisi tena baksa na baksi mbongo na lambi tole ozomona très bien na lambi tole bongo eza tekene na baksi biloko bongo nazo kumisa mbali te dalika makambo kende bien ezala bien mais so na ina so na yizinga bien te papa na moni mozo pia mikolo ezo kokate bakisa bo en tout cas wenze eza mobulu mikolo pinza futo zana mwa makala futo zana mwa sukali na ndako futo zana mwa nini muna bana pe bazala bien mwa mayonnaise ezala mwa boudin suko zana mbongo mwa fufu bosombi boniki mwa saki makala ezala eo facilité nini faut que soit na mutu yebisa yi ezate soka compliqué yo bimi libano yebisa camarade mwa bana nga mwa ete asa bisel mabe azaki na mbongo abombi bongo aliko pesa nga te yekute oneza oyebi mutema camarade yango oyebi mutema camarade yango te ali yo bani ko mami ke masolo ndakuno mais yembo pasa libala zo souffrir ata mko mwa yebisa uti très bien kuyozu ya yo bimisi banda wa obandi ko loba banga kutu boye oyebi te kutu mobali nanga kutu bote
Alors, Maman Loso, étant qu'une femme publique, on a théâtre, artiste, on a fan et belé, comment est-ce que au Girakananda na aura na yo wana ya kistar? Est-ce que ça la koko sote que mon quoi ça paralysé mususu? Yo paralysé ni. Tant mususu théâtre, batan ya théâtre na batanda ko ke bala na te et ça la mon koko so na pete nga kudu mama na ngai musala théâtre na mona ho musala. Nga na kuta ho musala. Nena kuta ho musala. Mon père n'a pas dit que musala ezali. Très bien. Si on a un tournage, j'ai dit que le tournage lobby. Dans un tournage lobby, le lobby kuna. Parce que vous avez dit que les agents maintenant que les tournages chaque jour. Mais c'est net du coup ça fait des semaines, une semaine de tourner mais so ba benga na ke, na bi na tourna la muki. C'est tu peux pas na ce que va se ba ko ba comme sala. Très bien. On mona tourna mona ba sa mi boso za kinga imoko. Na la mukana ngana kombo linda ko. Natandi mbetu nanga na sokoli basani nakina ngabe wenzi na tiko chama ya tina riso na lambi nanga na sisi na tiki makambo nanga nyoso ne nazokene na kena na ibike ne na keboye na kena ngabo na zana nga à l'aise. Très bien. Ata siko bendo dozana zana bango bazo bala bala na bango ba okeno tika ngamo bazo bala na bango musu azo bala caractère mais azo bala caractère les 20 azo bala mais jamais na ko lobake te lokola bango bazawa na ya vaza mazaza anazali na sa nini te lokola bango bazana il faut ka bango somisa te. Voilà. Ala mukanga mole msutu na biso wese aniki wese nanga de sengi na sa elo mo ngamo na sa de juwa na bala mo bayaki ba bebseki kicho bakasi lokola za isla te ngamo na mission na sengi bona ba bobisa ngamo na niki ngamo na niki ikauki ne siba mbali na kotombola te bokotsa bakotsi ngamo pe na komola ndako na pangusi nemso na kene wenze na kutana ba tablier ba mesa na sombi yamlo za dimanche omona na che na bongisi ndako na ngai moko bana bazabani enda na hotel ndako na nga na bongisi mbeto na nga na lingara nemso de jour na leli drawana lobi na longoli na changer nini lamba ya tête d'oreiller na changer pedra na bongisi bien na bimi na nga na ke so bilamba papa parce que ko panzana na gumbi ba pantalon na ye na tie so ezapi mkwana na suka baba na sukoli na sisi na gumbi na sali nyos na ko sala na tie lié likola valise na ye na ngoye moko akoya akoye baneni akosala mbete ofungoli yo tie lié na kati esika tira bilamba na ye yazo zwa kaka zolata ye yazo zwa tanga koma salite osukoli ba pantalon osukoli ba chemise na ye oklasele esile. Voilà. Bana basi bakuna suka suka mama wote po omoni alekia ya suka za université azali na G3. Voilà, donc, Maman Loso le banabiso qui est vraiment théâtre etikala ko déranger libala na été parce que azala une femme vertueuse si je peux le dire comme ça, donc aibi ko sangisana théâtre nanda kunaye pour que équilibre vraiment zala. Mais Maman Loso surtout zongi vraiment na batan wana ki Léonie na banda bango depuis ya émission total mingi bu format ba couple mingi yo banda uzala trop couplé na maître Pai. Plus loin même artiste et musicien ba yembango Maman Loso aussi au bala na ba na tika maître Pai nani tout ça. Voilà, est-ce que ça ne dérange voilà, ça ne dérangeait pas vraiment et pas papa nanda ko et ça la moi bilo moi boyebi biso mibali to ça la moi ba jalousie mo roboya. Bon, ils ont un mais un modèle. Très bien. Aïe, bien, non, non, il faut que aïe, bien, ça moussala. On a beaucoup de bassin, on a voyagé. Donc, il y a le bombachi. Il y a le mettre pas et tout, il y a le mouvement, il y a le bambou, quand nous sommes. Ils ont dérangé papa té. Non. Aïe, bagui, mais bagui. Et qui n'a pas posé un mois. Nous avons un petit na ban. Il y a un voyagé, on a voyagé na qui. Non, non, il y a peut être continuer na biso. C'est compliqué pour tout tête encore. C'est compliqué peut-être jamais. C'est compliqué. T'es là au mot pas ma belle. Quand t'as dit que bazo ça me ça ne mettre pas. Très bien. Eh, mettre pas ça kaya nanga. Nous go donc na mano bengi nous go Jacques. Ok. Parce que rapide né na mona kete ça va passer. Très bien. Les pas ko faire kuna na ko passer. Na ba mbale bien émission fallait qu'il ko faire awa. Ata chemise mo ya pembe. Ata sous-vêtement, ata chaussette ya pembe na sombela ye. Donc ça va passer. Ce qui n'a pas lelo na za mettre pas. Donc na yoka passe ni na zanga ye. Ba na za camarade mangwa. OK. Na iba na nzika mangwa.
Ok. Avalinga ngai banga. Très bien. Ibanga banomona ngato vana ni tamula yeva to kwa moso mbali. Yuka ibanga. So tuni batu nyonso ba ibakata ba vi mumeri pe asonomo ba tsakala ba tutu ba komano moto to ba kufa ba mongita baba. Ba ngoni so tuni bango. Ba yebsoki. Ba yebija. Na kutana ne kuna ba ayeba nga va alinganga. Les complications mo kata mkezati. Ah, le quoi ayeba yo mosala qui a supporta parce que ayeba qui déjà ça. C'est non ba mingi na bino ba mibali na bana basi. Kolinga neza likambo te. Très bien. Kuna linga mutu. Obala mutu to oyeba ye. Bala bala te mutu yeba to kutani kana nzela mama o mami ki mariage te. Oyeba ye. Voilà na ye. Zo vivre na bino zo yeba zo talo yeba mama no yeba tata no besikani na autaka. Voilà. C'est ça. Alors, Maman Loso, par rapport à cela, quel conseil Europe ça na biso ba papa? Ba ono to balité bien entendu. Biso ba oto zo luka to za ko aspirer ko ba la ba femme comédienne. Les lezo ba ma partout basi théâtre bandumba boyena boye message ni ko lancer pa ya ba papa. O ba za ko aspirer ko ba la c'est la mon comédienne tout ça. Bon, comédien ngo yango ma lobby. Les gens qui ont tourné, j'ai mis en lobby to civique là, mais j'ai mis civique ma case. Bato ba mona kwa bato to bato théâtre bato pamba to bilo pamba. Na mona bato be ba manifester ke loko to bilo pamba ti. Et puis zate bandumba baza na théâtre te bandumba baza bisike belé. Na ba famille na ba quartier na ba balabala bandumba bazali. Pe moi so na balita za ndumba. Nekta na loyoka ngote. Moi so na balita. Oui. Moi so na balita za ndumba. Babeka ke ndumba. Voilà. Mais zate ke ba comédie baza bandumba te. Baza basi, baza pena posa mibali. Kwa katoli toza ba public no le bien, on ka to koma bandumba. Te. Yango moni, na comme ça nzambe ta on mona bana ba obala baliki ba obala no ka bien. Nga to se pela uniforme matanga te, na mo se pela nga uniforme ya libala. Libala voilà. Ke mona mo ka bali ba benga na kei. Nga pena za moni na compliqué na olia. Soso te Thompson te kuiste. Na ko kenaka la le ka mbinzo kana makabu na feti. Na mela pe masakate ngo mela ka be mai to jina nga na ye na nga on a sepela makasi na mabala parce que to finga baba ndumba ne biso zo idete ndi bato belé babali bato belé babali ebele badi ape babali bale anda babali basiana babali bapopini babali baze belé babali ebele bamsuku na tangité baze belé bamsuku na bosani baso bato so bala te. Est-ce que bami bala baso bala basi wana oyoki bango ba yisi bango kete e moso na bali aza ndumba bengani ye te babali baze ebele ba meta babala ti ya za bana ne babuti na bali baza tine baso continuer si babala te moi so ba te za ndumba ezate kaka donc faut pour ba comédien ba ndumba kaka ndumba to saka na botel eza musalo nzamba pesa biso yo kanti po mutu ayeba ne ya blague. Pour mon doigt, il y a des blagues. Des blagues, ils ont cabo nzamba pesi. Mon sou batengi na ba crise of fouté en ba minerval. Ba mususu be babandeli en kaka et donc eza eloko moko eza na makila. Très bien. Eza de quoi ça théâtre de ba femme to ça ba to ça public, c'est que to ça ba domba, te. Pour le vocabulaire qui boula ouais to ça na moté. Mais peut-être une suspecte où tu as ba comportement ba actrice na bino moko mususu. Ba tne ba mingi. Mutu so ka na mabe. Faut appeler ça conseil. De souhaiter à ma bé pour la moutouté. Sur mon inné de fille, à les camabongo, bengi au solucier. Même si c'était à tirer sur la bouteille, à la moutou. Bino pe maman ya ba o zala ki avant ba o bazali lo bozala rôle na so na kutani na solo la kaso na kutani au cas où nokili kamuboko be garçon abali neti comédien boto ya maman na mon to soli en tout cas to soli pe na leki to na mwana ngana en tout cas elikana mo bien mais to saka bandumba ti moi sinon solo ka baba et pour honorer pour ça moi so ngani ngata tika bana ba bote tia kufa ndumba ti bato ne balinga ko tia biso lokwana to saka bandumba ti. Voilà.
C'est ça. Voilà, c'est ici que nous mettons vraiment close à notre entretien avec Maman Loso. Je pense que vous étiez là très nombreux à Kolanda, vraiment le solo et à Lelo Nenye et Lekelina Maman Loso. On a partagé l'expérience surtout à Libala, l'expérience surtout à Libala, il y a des femmes comédiennes. Comment est-ce qu'ils gèrent na Libala, na Moussa, na Bango, il y a cinéma, topé, il y a théâtre. Bisotrobami maboke, topé ya maboke. Vous avez compris comment est-ce que Maman Loso a bandaki na Libala, si lelo avandi na Libala, atikali kozwa na problème te na Libala parce que elle a pu gérer la situation ya théâtre et puis na Libala. Je pense que na bino ba génération au boza, topé na bino boza ko aspirer pour ça la théâtre, c'est vraiment expérience à suivre au Maman Loso a outi kopé sa biso na plateau ya BioNews télévision. Alors Maman Loso photo kabonana déjà ceux qui ont na moment ko ya séparation pour na l'autre conseil moko ko pesa na ba jeune dame surtout au bazar dans les cinémas le stratégie ni au ba ko mener pour que ba réussir na musa na bango comédie na mabala na bango yango na lobaki awa liboso voilà to sangisa libala na musala te musala eza utile na vie ya mutu très bien libala pe eza utile na vie ya mutu moi si soka za mobile te azana valeur te atozana bambongo ebele ozana na valeur te ozaka pe na moi si pe fazana na maîtrise ya lisolo ndako na ye moi si pe fo ayeba koluka moi si fo yeba koteka so moni koteka te otangi ebele osisi ba classe na yo luka musala ozwa musala na yo oluka ko maîtriser lobi obota bana na yo yo moko bokola bango bakola na éducation ya yo na mbali na yo donc boza malamu ata complication ye ata bitumbe parce que ne toza ba vibo eze loko mo ebundisa maloko ya libala te très bien libala ebundisa makasi na ba famille na banzela na ba quartier donc moi c'est fois ikapiko moi ça zaka maman atoza oza bébé ba balo na 12 ans ba balo déjà donc komi déjà maman voilà donc il faut za maman na kata ndako oyeba ko maîtriser ba semeki ete semeki musu ba semeki musu bayaka kawana awene lo fufu kaka lambaka fufu ebele utia ngona na mesa wana oya linga kolia aroya na ye ale na ye o pa linga ko mela soki ma yezale semeka leki ozana moi 1000 fois semeki na posa opesi amene bière na ye aleki ba yaka mikolo nyonso te o pa melaka mai opesi mai amene mai asimne nzela akei ofinga ba semeki te ofinga ba bokilo te ofinga mbai na baba te masolo na bino akati bombango mangu sama no bakuto masolo ya kati ya kata chambre ezaka ya nzambe pete na biso pe bato donc ozaka na maîtrise makambo et puis moi c'est pas moi ça le sam prier raté na ndako mabala so prier zo raté eza malamti très bien mibale bazolia ba biloko na nzela kokutana eloko mosusu alebo balesi eloko moko bobebisi ye mutu misoza mwana nzambo osambela na nzambo oyebi nzambo otelema ata mutu ya mokila mwasi moko alesi mobali na eloko na nzela tanga kozonga bandokanisaka mwasi nanga saka boye te nale nanga awa mosuni ya solo malobi te na ndako mpe mwasi nanga saka eloko na esepesanga aokima te ozonga ayebika tata buni na mwasi nanga so aselika mo ta sika si mwasi nanga okita yaya aokima te aozonga kaka soza mwasi ofinga mobali omanke na balabala mikolo kaki toki na réunion moko na kasavu boye na shaba wana namoni mwana mwasi nokaki pasi ata mobali maka bafinganaki toyebi te mais le monde qui a moi c'est pas ça faire l'alliance on va la longue la alliance car on toki na baleki na toki na réunion famille a longue l'alliance pa abo mais on a la prince on ni po bazo discuter bazaki na camarade ni moi so na camarade ba pena moi na bango babota moi ça tombe l'hiver sopi mobile moi ça c'est mobile c'est quelqu'un moto bon ding maman ikoki koki mono asanga kabuli na libiseka pona bana ikoki alongola alisa boki na presse point mobile ezaki na mabene parce que adona basi kwa sana voiture na basi pemeni na ndako lemso sana mosa tiki na voiture kuna na coin ya ye awa asolina mosa tiki mbongo lemso tiki mbongo te akia mati batakarati bazomonisa mosi suri mais mosa ko maîtriser mbali bato ko yebisi te papa okoza likango mais zala musika ndio yaka bo mabeme ya zaki na maîtrise azuma sanga sene asopeli mobile que mobile pe bino bolinga pété ça mabongo mobile pas gérer mabe aloli bag n'était pas bakende kuna mobile azoki mwana kotisa mutuka bakeyite te so basuka kende mpona ni parce que moi c'est agissa ki mabe so ça ki na maîtrise ka tango zo bongo alongwa na ye akoyaka na ndako ata makolo ko tiki na mutuka ninga ke na ye très bien non kuta kuna no ebisai to bana kisi ba sipo ta te ka bongo bumba na mokwale
Moto peli. Moi, il faut ça la maîtrise. Voilà, donc moi si ça na maîtrise, moi si eba vraiment ko simba liba na yo balabara moi ça za ka mwinda. Donc peli sa mwinda. Ongengisa vraiment ndaku na yo maman loso quelques salutations na bato balandi yo peut-être ba sepela na yo ba fan na yo. Ah oui. Ça va faire en tout cas batika ngati. Très bien. Batika ngati ba wana batika lokola famille Libota. On a tikala na ngodo ki famille na ngai yangwana na tikala na ngo. Famille Libota. Famille na ngai. Famille na ngala. To be ka ba famille Libota na yo. Famille Libota na ngai yangwana. OK. Donc batika lokola ba famille na ngai. Lokola mama Rose moi sa papa Kaïse na France. Ye wana akoma ndeko na nga. Très bien. Na benga ka ndeko na nga. Na betani so makambo so tana beli na prière na ni na zawana. Tozana maman na biso, maman Mikle Ngunga, yepe les mêmes. Riti Yimbu Kambuya, yepe ndenge moko. Maman Adolo Nyanga, yepe en tout cas aratati. Maman Biz Mondele, ya zawana elongo nyoso zana poso sengyo le biboye azawana aratati. Maman Domtil Makenza, moi ça papa a dit londolé. En tout cas, azarana tango nyos na problème de azana ngo azana le 8 mars azana décembre mama loso nini laza sunda fa na nga mususu ye aza kombata ngatena tanga kombo na ye donc ya zala mutami satu tango na sala 15 ans na joueur al sustedo ya zaki mutami satu mutami boso azaki mutami bala zaki mutami satu ye mutanga ko soutenir ngai. Très bien. En tout cas nazanga maloba pesa ye azakwana toujours pour nangai. Naza pasteur nanga Jojo. Naza pasteur nangai Adrien Lelo. Naza pasteur nangai Kobla. Nous avons un groupe évangéliste. En tout cas même na kinda kuna teme a soutenir nga na ba prière sur la benga pasteur telika mbuya ta pasteur Jojo pasteur telika en tout cas ça wana pour nanga a soutenir ngai. OK, na batu tout ba comédien nyonso ba artiste comédien nyonso mibale ya basi na lela ba nyonso. Très bien. Dona mutima. Za mama nga na kabulate batu tout bazenga. Voilà, très important. Très important. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui étaient là, très nombreux pour suivre les cardinals Namakasi à Kibomwasi. C'est le tout premier numéro, mais pas la fin. Alors, abonnez-vous encore très massivement sur BioNews Télévision pour ne pas manquer de telles choses. Donc, et ça vraiment est belé. Merci à la grande équipe qui était avec moi aujourd'hui. Déjà derrière la caméra, c'était Yada. Alors, une très bonne personne. Il y a aussi le président Sam Monter qui est là derrière. Il y a aussi Jivansi Bekou et Fouti. Donc, voilà, donc merci beaucoup. Et je pense que Racine Lodge et Zawana pour nous accueillir, Bino Bato Bozo à Libanda, Bozo a vraiment la séjour à Kinshasa, Flat Hotel et puis restaurant haute qualité. Jérémy Tsotazana pour nous recevoir Bino. Surtout, nous disposons de véhicules et Bino de l'aéroport Tina Flat. Faites confiance à Racine Lodge, vous ne serez jamais déçus. FBT Misalande, notre sponsor officiel. Donc, pour vos transactions, vos transferts, conteneurs na bino, faites confiance à FBT. Maman vient bosani ko boka copine na emo bazala na ye. Delapé. Maman Delapé. Delapé, Yabouyi, na Constantine Lungenzi. Voilà. Voilà, balé qui va massi. Mais bango tout na lela bango. Très bien. Voilà, donc nous sommes obligés de mettre fin à celle-ci. On dit souvent les bonnes choses et ne dire jamais. Nous vous prenons rendez-vous pour le prochaine séance. Portez-vous bien et bonne suite des programmes sur BioNews Télévision. Bye. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel, Misalande.